Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon week-end à Botana Bino TV, te bozaming obozelaka info lingala journal du peuple pona peuple nango toko fona basona biso pona kolasino lingo oyo premier vice-président Assemblée nationale professeur André Mbata ayamba kina mokolo jeudi 17 novembre nakabien na ya Mosala ambassadeur République démocratique du Congo na Suisse Mutombo Baka Fwasenda reportage héritier Mapinde. Diplomate Mutombo Baka Fwasenda ayaki epai ya premier vice-président ya Assemblée nationale boiba betaki masolo elongo na professeur André Mbata Betukumesu oyo ayambaki mokolo ya jeudi 17 novembre 2022 ambassadeur ya RDC na Suisse ayaki na cabinet ya premier vice-président na palais du peuple ordre du jour ezalaki mingi état ya coopération entre République démocratique du Congo et longo na Suisse surtout ayaki kosala point ya représentation congolaise auprès ya état suisse na suka masolo na bango maître Mutombo Baka Fwasenda alobaki boye akosala effort lokola asala yango toujours na carrière na ye ayeba na ko rendre service na mboka aza na obligation ya koya tango nyonso ko saluer premier vice-président ya Assemblée nationale pe ko féliciter ye na élection na ye na poste oyo bango babetaki masolo autour ya ba question ezali kolobela mingi diplomatie parlementaire pona kotala ndenge nini akoki ko rendre service na diplomatie pe ko améliorer ba relation entre Suisse et longo na République démocratique du Congo. Namasolo mususu bosene koyeba ete premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde akoma kikolo na Djerba na Tunisie pa iwapi akeiko représenter chef de l'État na 18e sommet ya ba chef d'État pe gouvernement ya francophonie na tsona pesi mino compte rendu ya élément oyo bayambaki kitoko na pied ya avion et pas ya ministre tunisien ya tourisme pe ministre congolais ya intégration régionale ye nani premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azalaki na tête ya délégation ekuba ya ba membre ya gouvernement notamment ministre ya communication pe média pe ya numérique et pas wapi sous thème na bango ezali la connectivité dans la diversité le numérique
d'Afrique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Boyeba ke sommet oyo et kosangisa 88 chefs d'État pe gouvernement ya ba pays membres ya organisation internationale ya francophonie représentant plusieurs millions ya ba locuteurs partageant langue française à travers mokili mobimba. Pona ministre congolais intégration régionale oyo a précédé qui premier ministre quelques jours avant arrivé na ekuna na Djerba et zalaki occasion pour la République démocratique du Congo, grand pays francophone d'Afrique, ya kosala attendre voix naye. Bosengeli koye bake bakitaki na aéroport ya Djerba pona koyamba son excellence mais c'est le premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo a représenté mokolo le 19 novembre président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 18e sommet ya ba chef d'État pe gouvernement ya francophonie ndenge kaka boyebi République démocratique du Congo eza parmi ba grand pays ya monde francophone na acceptation ya organisation ya ba 9e G ya francophonie na Kinshasa ezalaki important que chef ya gouvernement akende kuna na Djerba ko représenter chef de l'État pona kosala état d'avancement ya ba préparatif ya ba 9e G ya francophonie pe kolobe la situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo et pa yuapi agression ya Rwanda baza ko soutenir ba M23 boye ba ke ba memi mongongo makasi ya République démocratique du Congo pour la situation sécuritaire oyo ya Est boye ba ke 18e sommet oyo eza organisé 4 ans après oyo ya Ervan na Arménie ezali opportunité moko après COVID-19 ya ko offrir espace ya francophonie économique pour na kosala ba affaire elongo République démocratique du Congo aza ko s'apprêter pour na ko organiser 9e édition ya ba ya francophonie na Kinshasa o ezali Paris moko pour na pays ezo compter ko gagner année prochaine. Na masolo musu bosenga koyeba ete gouvernement provincial ya Haut-Oueleba déposé kina mokolo ya mardi 15 novembre dans l'Assemblée provinciale projet ya yedite budgétaire exercice 2023 la tona apesi no compte rendu ya élément o. Équipe gouvernementale Oyo et Kamama qui est pas ya ministre provincial ya ba ITPR Norbert Mandana pe représentant personnel ya gouverneur ya province Christophe Bassia Nenanga ezala qui composé na quelques ministres provinciaux pe quelques membres ya cabinet ya gouverneur ya province Oyo bayamba ki bango na salle ya plénière ya première institution provinciale et pas ba membre ya bureau pe ezala qui organe délibérant ya ba membre ya Ecofin liboso ya ba pandisango bosengeli koyeba ke Françoise Sungu Fwebati ministre provincial ya budget atalisaki que projet edit budgétaire exercice 2023 oyo eza ko présenté na équilibre na dépense pe na recette ya hauteur ya 371 milliards 244 millions 336 444,54 centimes, soit na tomoko ya croisement ya 52,02% par rapport ya budget ya exercice 2022 bosengeli koyeba ke emati oyo ezali ko déposer conformément na loi numérique ya 11/011 ya 13 juillet 2011 relative na ba finance publique bosengeli koyeba ke projet edit oyo ezali largement accepté na assemblée provinciale oyo na ngambo na bango bako exploité avant publication nango na arrêté ya gouverneur ya province. Na masolo mususu bosenga koyeba ete connaissance o bakobanda mouvement ekoki na tosha bazala ki installé na mokolo ya mardi 15 novembre pa ya yemoko présidente madame Marie-Josée Ifoku azwa ki pe ton ya ko expliquer bit pe quelques objectifs ya structure na bango ekoki na tosha bula na compte rendu elongo na tefana skade lelo ezaki mokolo ya ko notifier ba maman puisque toute une nouvelle équipe ya coordination ya raison na biso ba maman ekoki na tosha. Donc, ils allaient équipe ya Siko et Kokamba pendant une année.
ce mouvement. Dès les lots, tu as copié ça une notification pour monter dans moto, il y a place naie, et puis il y préparer programme d'action là pour Nambolo et Zoya Yasika. Et Koki Nato chez Ali mouvement au Botami, voilà 2 ans déjà. Au Botami par rapport à la situation, il y a guerre au Ezole Kana Est en Boka. Tout le monde qui ndenge ba maman bazai ko souffrir et négliger ba papa te, mais tout le monde ndenge ba maman bazo souffrir, ndenge bazo abuser na bango, ndenge bazo ko violer bango. Biso ba maman ouest to quoi ko fanda niete. Il faut que bango baye ba que y a des mamans au bazali na Kinshasa, baza pe na souci na bango, baza na préoccupation na bango, baza ko s'organiser pour na ko luka ko sunga bango pe. Yango na tina ekoki na to chez Botama ki pour na koloba non na violence tozomona na est en Boka, tolingi kimia tozomona ndenge bitumezo continuer ko avancer, lelo banguna bayebani kezali ba Rwandais na sima ya M23 eze sous sekele pour na batute sengeli que peuple congolais aye bango. Et si quand nous ya zaleli eza na Kinshasa ou bien n'importe quelle province, photo sosola que bateau bazana na est et amboka na biso baza ba congolais lokola biso. Donc baninga bazana matanga, bazana kati ya pasi. Biso tokoki quand même te ko continuer à vivre comme si de rien n'était. Deti na ekoki na to chez Zaliwana pour na kosala ba activité, pour na koluka kosunga ba maman na et puis d'autres activités aussi pour na kosunga les mamans de manière générale. Tozo luka ba moyen, tozo bunda pour na koluka kopesa maman na maman. Tu as apporté aide na musala wo ya sala katina na biso yangwana to nyonso ko kokota na ekoki na tosha tozaka ba mama te ba papa pe bazali bazosunga biso au départ ezali cria ba mama ko ganga ba mama ekoki ina tosha donc to lembi passe wana donc eza ekoki à tous les niveaux en commençant d'abord na ezoleka na est mboka et puis après na pas nyonso mama zo traverser tozoganga na ekoki na tosha. Donc, maman nyonso akoko ya kokota, maman nyonso akoko ya ko rejoindre biso na numéro ko défiler na C, ba ko benga, ba ko rejoindre biso ba romona ke tozal ba programme ebele pona ko bimsa ba maman na kati ya bonyoko liko. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté ba jeune ami ba le Airbus A330 ils ont capacité à plus de 300 places dans les commentaires. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya bavion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi
na masolo éducation bosengi kosimba ete université chrétienne catholique don akame ICC na mokuse babengisi bato nyonso bakende kose faire inscrire mpona année académique 2022-2023 na baadresse na bango nyonso mpona enseignement ya qualité ndali kelilaka penda apesi no compte rendu ya élément oyo outi kosilisa classe otamboli mingi ozwi université ya kotanga te pona année académique 2022-2023 esika ya malamu ya kotanga yango oyo ezali bongo université catholique dans akam ICC na mokuse leader na pédagogie de la réussite ezali wana pona formation na bino botu na ngani nye baza bongo na bafakulté ya ndenge na ndenge oyo okozwa bongo formation ekuba ndakisa faculté de sciences informatiques na option lokola informatique de gestion technique de maintenance et réseau intelligence artificielle faculté mosusu ezali bongo faculté de droit na option lokola droit privé judiciaire droit économique et social droit public bana ya faculté de sciences et de l'information eza pe kuna na option lokola journalisme et multimédia faculté ya sciences sociales et administratives et politiques na option lokola sciences politiques et administratives sociologie relations internationales et bongo yo ozali na posa ya kosala sciences économiques et gestion kuna baza na bafaculté lokola management et gestion des entreprises finance et fiscalité secrétariat de gestion marketing et gestion de la clientèle hôtesse d'accueil économie de l'environnement na ngambo mosusu bazali pe na faculté ya sciences de la santé na option lokola santé communautaire sciences infirmières et hospitalières sage-femme et EASI santé communautaire institution de santé awa problème eza te mpona kolie théorie na pratique na ICC dans akam baza bongo na laboratoire moko ekuba mpe bamateriel ya ndenge na ndenge oyo bapartenaire ebele bazali kosunga baétudiant basala bastage professionnel enseignement ezali kopesama bongo na système ya LMD kobukana te ndeko awa baza bongo na vacation ya jour et soir na ICC dans akam baza bongo na corps académique pe administratif ya mobange pe capable ya komema baétudiant na niveau moko ya likolo okoki kutu koenvie bauniversité ya libanda ya mboka te olingi okende kotanga na ICC dans akam zwa baadresse oyo 26 avenue bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao mosusu numéro 8 P16 avenue Nenga arrêt chambre froide na entrée ya Mokole kuna na commune ya Mongafula numéro 19 avenue Kilari quartier Jekani commune ya Mongafula avenue Kutu quartier Eradi na commune ya Selembao zwa bango na ba numéro oyo ICC dans akam baza pe na ba adresse email ICC dans akam @gmail.com www.uccdonakam.disconcept.net ICC dans akam ba formaka nde ba créateur de richesse tokoba kaka na masolo éducation mpona kolasa bino lolenge oyo na impulsion ya archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo université omnia omnibus bafongoli déjà baporte na bango mpona inscription na ntina ya année académique 2022-2023 c'est vraiment sikane Michael Pristo to apesi bino badetail ya élément oyo université ya sika na kombo ya omnia omnibus pe eloka toyebi etelo ena nde efungoli bizebeli bya yango na mobumu ye tokobanda mobumu wa 2022-2023 na site inei bongo na site ya Sayo tozali na faculté ya gestion et management pe tozali na département ya entrepreneuriat département ya management et gestion et administration des projets tozali na département ya sciences et techniques de développement tozali na école tobengi école de management informatique et communication en fait information et communication mpe na ngambo ya Ridini kuna tozali na faculté oyo tobengi ba faculté ya sciences de la vie sciences de la santé
toza na santé publique oyo bana na LM0 tozali na science de bio-ingénieur oyo bango mpe bana na LM0 tozali na faculté ya sport yango mpe bana na LM0 toza na école Omnip Sport yango mpe bana na LM0 bongo soki tokei na ngambo ya Jean 23 ya likindo linene Jean 23 tozali na faculté ya théologie pe tozali na école de sciences théologiques ya mariage pe soki toyei na ngambo ya 5 ans kuna na Kitambo tozali na faculté ya philosophie na histoire pe tozali na école ya bonne gouvernance bongo lokola toyebi yango ke bokomisi bozali kokoba na basiti iye soit na site na biso ya oyo tobengi site internet na biso www.universitéomniomnibus.com. na masolo mosusu bosanye koyemba ete fondation Eric Mwamba bazali kosala baœuvre ya ndenge na ndenge mingi mpona commune ya Kimbantseke bolanda compte rendu elongo na Ndalika ila kapena apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya fondation Eric Mwamba, azali kobundabunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pona kwa porter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci po mwinda epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à papa Eric qui a sa grâce, grâce à papa merci. Asukaki wana te, l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte mariale. Ba paroisse nyonso babetaki maboko pe balobi longonya na fondation Eric Mwamba. Ndeko bino nyonso bovandi na district ya Tchango lokola Kimbantseke, Njili, Masina, Ntele, Maluku bokomona bilembo oyo fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza fondation Eric Mwamba oyo ozwe travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbantseke ya Tchango to continue kobundela Tchango tina suka to tonga ba pont tozo sala ba centre ya formation ebele. Alors tozo défendre pe population à côté, surtout na makambo etali makambo ya ba difficulté. Adhésion ezali pona ba natif ya Tchangu kolala tendeko pusana pene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba eyeli bana Tchangu sourire. na rubrique na biso ya santé boseye kosimete rédaction info lingala ameki mwa moke kolobela bino bokono ya zona ophtalmique bolanda bacommentaire nango elongo na Nadine Atson. Zona ophtalmique ezali infection moko oculaire induite na virus varicelle zona, c'est-à-dire même virus oyo et entraînaka varicelle tope zona, virus réactivé oyo et se propagaka na kolandisa nerf ophtalmique oyo e parcouraka na cuir chevelure na mpundu pe na surface ya lisu et résultaka donc na éruption cutanée vésiculo pe douloureuse na niveau ya mbundu pe ya paupière supérieure oyo et s'accompagnaka na atteinte oculaire, c'est-à-dire inflammation ya surface to na intérieur ya lisu na 50 to 70% ya baka esengeli boyebake baka ya zona ophtalmique oyo et antenaka uniquement cutané to uniquement oculaire. Zona ophtalmique oyo et touchaka kaka
scanner moko ophtalmique na foie, soit na gauche to na droite. Éruption nango e concernaka donc moitié moko ya cuir chevelure na mbunzu to na lisu kaka na côté moko. Ba principaux facteurs ya risque ya réactivation ya VZV oyo ezali bongo baisse importante ya ba défense immunitaire, traumatisme sévère, stress accumulé. Pe yango ezalaka mingi na ba âge avancé. Bosengeli koyeba ke estimaka après âge ya 80 ans, plus de 50% ya ba patient oyo babelaka varicelle na bomwana nde ba développaka zona na kimokolo. Journal ya bino bolingaka mingi ya folingala journal ya peuple pona peuple koyembo na suka kasto kabona bonte son tous photo pesa merci mingi na Igor Tingwaza qui na sima ya caméra montage ya Fabrice Lundombi bosimbete journal ezaki supervisé na yemoko héritier mapinde mtokute mne mikolezeli ko ya au revoir.